Bandeko, na yebisa video na biso ndeko na ozonga na Kisasa to na Angola na kata Luanda. Bomo na ngasi ko na koya na koma muto na kosenga mbongo na nzela. Parce que bino o revaka ke na oke Poto, na oke France, na oke Allemagne. Bao ba kenda Allemagne. Balunga ba na France, bao ba na France, balunga ba kenda États-Unis, bao ba États-Unis, balunga ba zunga ba kenda Angleterre. Donc eza mugulu. Ngaso na bina bino keno na nina kosenga mbongo na Kisasa. Obe na Angola. Na kata Luanda mabeni awa nde bomwe na cha musapi boy muto na otela musapi boy azana mukolo mboko te bozomo zake posa pembe la laba bozomo na posa pembe la laba libaya bozomo na te bonga so na bina yana kusenga mbongo na ndako na mboka na nga boloba nini uti afana na poto akende kuna zalaki soba asala ke loko te yango sikwa zonga ya kusenga mbongo kasi na mboka na nga moko so na sengi mbongo mandeko na ngai ndenge tozalaka wana ba franc atana ba kwanza atana ba franc zaire atana ba franc noso kasi opesa na kasi poza mboka na ngati pomoni te la laksibino pomoni te bozotala te na mpanzo bomona te muto alali aza mundele aza mukolo mboka bozoyeba te bolina la sabino longine bien mais bozomona te ndenge na tie boye obenga mona mitele bino mokongo bozolanda te ke no bakolo mboka bango mo abasengaka bozomona te ke bakolo mboka bango mo bamonaka pasi bomona te ke na bakolo mboka bango mo bazangaka bandako ya kolala awa biso kutu bapasi soko oyo aposo ndako mama na nga tutu ndako okokotisa okoti babanaka mairie okotisa pape zela batia on hotel mabe batindi kobo mabe okende kuna mabe assistant soki sa assistant ngwako ou assistant social mabe mais siko bomoni ngana lobeki mabe so na mboka na senga mboka na mbongo bomona nga mabe poni pona una umeli na poto mais yoka si poto so oyo ye mbala moko ko e bandiko ko okasi na poto so ko mbala moko e bandiko ya yango moko obe bato bakabaka don na nzela nde bana basi na omona ka oleka awa omoni namoni ozoloba ndeti namoni elongeno na trichot allez na kopesa yo omoni mokolo mboko omontala moki ye kuta yebisenga na kata nanga na bina kata te donc bazwaye mokili eza esika ozali soki epesameli yo malamu epesameli yo malamu soki epesameli yo mabe epesameli yo mabe na kata mboka na moko okonokama lokola mpe bato mpe na mboka na bango banyokamaka domona bango basenga bambongo na bametro na babisi partout même na balabala balalaka mpe libanda donc ngaso naye na Kisasa na balosenga mbongo oseka nga te parce nazongi na mbongo nanga parce que bino okasaki neti ayaki awa naye kobonga nzonga mboko nayaki mama pasi mpo bango mo bamikolo mboka bamonaka pasi soki neti Angola nazosenga mbongo omonango mabe te parce que eza mboka na ngai nakoya nasengi mbongo na kati ya mboka na ngai bango bapesaka eza bandeko na nga bakolinga ngai mais soki na mboka mopaya pasi mpo bango mongo bakolo mboka bamonaka bapasi moko nayebisa yo ndeko na ngai ya sombo bokontakte sele stino photo sele photo ozala toujours branché na JNZ TV avec motunani ye moko bokomona yango mpona lelo naya kosenga mbongo na mboka na ngai. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater.